Bandeko na ngai mbote 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 napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Bandeko nyonso oyo bokolanda nga na video oyo na ba oyo nyonso bolandaka nga deja na ba video napesi bino mbote mbote mbote. Nzambe aza na moko na moko. Ngai kombo na ngai mama Deline ba oyo bokolanda nga mpona mbali boso. Kombo na ngai mama Deline. Soki nanu osabone na Adeline TVT, osabone na chaîne na biso oyo esika tolobelaka makambo eza spirituel, tolobelaka mingi makambo eza spirituel. En tout cas so osabone na chaîne na biso oyo luka otala ba video musu to sala liboso po ekozala bien pona yo, ekosunga na makambo ebele oko comprendre makambo ni obiso to partageaka na chaîne oyo ya Deline TV. Nzambe amona moko na moko na yeli susu lelo pona ko partager o nzamba teke to partager na video oyo to bondela po ete to kende na makambo to lobela lelo to bondeli na kombo na Yesu Masiya. Nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya. Merci papa, to pesi yo merci ngai na ndeko moko na moko azolanda ngai na tango o papa to pamboli o pona souffle de vie toza nango. Merci Seigneur pona ngolu oyo sali ngai papa ya kosala sous video o po pesi nga makasi ya kosala video o kumisa masanjola mana o papa. Mona ndeko moko na moko azolanda video o Saint-Esprit yonde loba kati na ngai ezala ngai te na loba meyo loba po ete ndeko akolanda video o papa ayoka yo me ayoka ngai te. Saint-Esprit touche mitema bana na o papa basosola nini oyo lobeli bango na nzela na video o papa to pamboli o to kumiso to netoli na telemeli o nyonso ya mabe ekoyiko ya ko déranger ngai awa milimo nyonso mabe ekoyiko déranger nga na video o nde na osa video o ekende mosika na nga na kombo na o Yesu Masiya pe na nguya na o molimo santo ba dérangement nyonso eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya nde to bondeli bongo to sengi na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santo. Amen. Bandeko na ngai nde kanga na lobi nga mama Deline na esala video o pona ko partager makambo oyo to nzamba teke na partager lelo na bandeko nyonso oyo bolandaka ngai na ba video oyo yango na pesi bandeko nyonso merci ba oyo nyonso bolandaka nga pe bozotia ba commentaire na ba video oyo nazosala. Nzambe amona bino ba commentaire na bino ezosunga makasi. Nzambe amona moko na moko na ba verset biblique bozotia wana. Nzambe amona bino tokolobela likambo ba commentaire oyo sima po ba commentaire vraiment ezosunga makasi. Yo ndeko oyo otalaka ba video oyo kota na ba commentaire te atoko tia na commentaire te me kota na ba commentaire otala eza na bato mususu ba expliquera pe bandoto balotaki na ba commentaire ba mususu ba expliquera makambo ebe ba mususu ba posa ba question au moins muta poser question nga kutu na répondre te me ndeko mususu pa répondre esungi pe na ngai. En tout cas eleka kitoko makasi vraiment bokotaka na ba commentaire. Nzambe amona bino ba oyo nyonso botiaka ba commentaire merci na bino. Lelo na ekolobela video o natiaki dernièrement natiaki video na tindelaki bino video oyo natiaki komona bandeko na biso ya nini ya Jésus revient. Bandeko na biso wana nzamba revelaki bango ke makambo ezoya na France guerre ezoya na France. Il faut babima France avant 2022, avant janvier 2022 il faut babima donc ngo bake na période o il faut babima France po na makambo ezoya ya on a tele bino ba video wana botala biti na nga na tiaki video wana ezalaki ke po eza na bato mususu bazokoka kondima vraiment te makambo oyo ba mususu mona combien bino pe ba congolais penza bozala kabo bino ma ba kongo po bomona ke nzamba azoloba na bikolo nyonso azoloba na minoko nyonso ozomona bino siko bozoyoka yango po biso toloba lingala
toza ba congolais yango boyo kompa na biso mais na milieu musu pe ya bato anglais pe oyo balobaka anglais na position na bango pe baza na milieu ya bato anglais wana bazoloba bango pe na anglais bato baza na milieu ya bato français bazoloba bango pe na français donc vraiment eza eloko moko natielaki bino po eza na bato musu ta musu bozokoka kondima te makambo oyo biso tozoloba yango natiaki ta mususu mwa quelques personnes bakomona penda à partir nango comprendre te makambo bato bazoloba eza maseki te tika na tia ta provision na ndako nayebaki makambo oyo vraiment ezolobama ya solo yango natiaki video wana donc nga mpo na nga naye naloba boye bato ebele oyo batindeli nga video wana balobi na nga mama Deline siko tosala ndeni yo olobaki na biso totia baprovision na siko tala bato mosusu balobi ke fo kobima ke nzambe alobi na bango babima siko biso tobima ou bien tosala ndenge nini nde bato ebele nde batunaki bongo mais mpo na nga siko na koloba na bato ke soki nzambe alobi na obima kohésite te bima mpo nzambe alobi no napamboli nzambe mpo natangi bacommentaire bato mpenza mpe bakomi makambo kitoko kuna donc différence otia bato bacommentaire wana me nasepeli nango po ndenge bandeko mosusu mpe balobi yango nga mpe na oloba ke soki nzambe alobi na oke bima mboka oyo po makambo ezoya na France ekuta awa te alobi na obima bima na yo kohésite te bima na position nyonso epuis nzambe mpo aloba na mutu bima mboka oyo seka ayebi ke bila apesa mission apesa approvision seka ayebi ke okozala na quelque chose oyo ekobimisa o na mboka oyo donc soki nzambe alobi na obima wana problème ya te bima na o soki mpe nzambe alobi na oke yebisa bato bobima mboka oyo yo sala mosala na yo loba na bato ke bandeko tobima nzambe alobi na nga tobima oyo bakoyoka yo Saint-Esprit akoconvaincre moko na moko oyo baluka babima babimi naloba ntango nyonso message ya nzambe alobaka na bafason ebele na ndenge ebele pa mutu boye akotravaille na ndenge mosusu pa mutu boye pa akotravaille na ndenge mosusu pa na nga nzambe akoloba ke yebisa bana na nga babima na bango te bafanda nga mona yebi na kobimisa bango na mboka oyo alobi pa na nga pa mutu mosusu akobima nzambe alobi bobima mboka oyo alobi pa na ye soki eza na mutu moko alandaka nga alandaka mpe ndeko wana alobi bima nga na bi te nzambe abi tobima te tozala awa protege biso sikoyo Saint-Esprit mutu akosala mutu wana sikoyo yo mwana nzambe kozala na confusion te ezala calme bondela loba nzambe nayoki mama Deline alobi tofanda tobima te nayoki ndeko alobi yo lobi tobima mboka oyo noki sikoyo nalandela nani okobondela nde Saint-Esprit aogide yo olanda ngamu na oloba tofanda to olanda mutu oyo azoloba ke bima mbangu donc Saint-Esprit akogide yo donc lero omitiki Saint-Esprit agide yo ekozala bien po bamessage ekozala eza toujours na ba confusion na kati bacontradictoire eza ebele okuna lobi gauche okuna lobi boye okuna lobi boye donc kita bana nzambe oyo azoyoka bamessage wana fo kotunaka Saint-Esprit nde akogide yo penda nini oyo il faut osala donc eloko na ngena loba yango wana mpo na ngai yango nazongisela bino video wana po comprendre ke nzambe la alobi na ngai azokwesa France alobi na ngai ke na baoyo ya ngai baoyo bazotambola na kobanga ngai nzambe na kobatela bango bao baotambola na kobanga nga na kobatela bango epi alobi na nga ndenge France ezokweya boye donc mutu nyonso akoluka abima na mboka oyo ya France alobi na nga kobima France ekozala facilité po mutu abima na France mutu akobima ka na France oyo eza mutu oyo azotambola na kobanga ngai moko nzambe mutu na kobimisa bana na ngai awa abi na nga Deline yebisa bana na nga nyonso oyo bayebi ke baotambola na kobanga nga balala pongi na kimia ata mabe ye na France awa ngai nzambe na kobatela bango pe ngai moko na kobimisa bango na mboka oyo wana oyo nzambe alobaki na ngai na matoi na ngai yango nazongiselaki bino yango après quelques jours
naye kolota ndoto oyo mpe nazongiseli bino parti wana ndeko moko ayebisi nga ke soki tokotia baprovision na ndaku mpo ye aloti ke France ekwei nde naye komona bato mindele bato mwindu babandi kobima kokende koluka kobima na bafrontiere mpona kokima balobi ye France ekwei biso totika su na mboka te so totika na mboka oyo tozala su na eloko kolia te tozala su na eloko kolia te tozala na eloko komela te yango tokotika na mboka oyo te bato nyonso baoluka kobima nde sikoyo baoluka kobima kokende na bafrontiere Belgique, Angleterre, Allemagne baoluka kobima bongo yango sikoyo nga eloko na ye nayebisa bandeko nyonso par rapport ya oyo nzambe alakisaki nga wana nga sikoyo le nazwaki yango na raisonnaki do eza na de makambo na kati wana donc ya liboso ke swati tokoki kobondela nzambe akoki esalama te tolelama na nzambe ndenge abiki kanda na ye eza na mboka oyo tolelama na ye swati totia baprovision mpo babike biloko akolia ekozala su te lokola nzambe moko alobi ke akobimisa bana na mboka oyo donc totia baprovision ou bien ndenge nini nayaki koyebisa bana nzambe nga bitobondela nzambe aepargne likambo yango esalama te bato ebele bakommentaire nga natala bakommentaire mpe nazwaka ngo na considération mpo nayebi moto mosusu azokommante na intention ya mabe nayebaka so moto akommante na intention ya mabe nayebaka makasi nayebaka mais soki moto akommante ata akommante mabe mais soki azalaki na intention ya mabe te nayebaka bato ebele balobi na mama Deline pourquoi yo ozolinga te makambo oyo nzambe azopromete esama na Kongo ekokisama mpo makambo ya Kongo ekokisama fo nzambe abeta bato oyo fo nzambe asala makambo oyo alingi kosala mpona bato oyo mpo France moto bazokontribue na bapasi na biso oyo ezoleka na Kongo kuna bato ebele bakomaki bongo antuka nayokaki yango esika nakomaki kosambela na bato na biso na bato na nga tobandaki kosambela ke volonté ya nzambe esalama biso tobondela maa na nzambe ezala mais volonté na ye esalama nde toyei komona ke malgré tozobondela tosengi mpe volonté ya nzambe toyei kocomprendre ke toza na bilaka mpona Kongo bilaka eza mpona Kongo nzambe alakisanga banda 2018 ke bibundele ekiti na Kongo wana bibundele ekiti na Kongo natuni baange bazobundana banani baange babi bazobundana mindele oyo bamaltretaki pepe congolais mindele oyo batangisaki makila bacongolais mindele oyo batangisaki makila baafricain siko soki babibundeli wana nzambe akitisi ezobundana mindele ebundana mindele na Kongo te ebundana mboka bakongo na mboka ya mindele pe ebundana mindele wana yango dernièrement nzambe ekolakisaki bibundeli wana ekomi awa eye kobunda na mboka Kongo pe lisusu namona mboka Kongo ezalaki détruit vraiment makasi bato ebele bakufaki biso siko baprotege biso bakotisa biso na bandako baoyo bolanda ye nano nini yango te bolanda yango ezali biso bakotisa biso na bandako wana tozalaki protege donc balobaki ke na Kongo wana bibundeli wana ekobunda na bato oyo baza na makila bato na maboko baoyo nyonso batangisaki makila pepe congolais bakozala te ozomona donc mboka mibale oyo nga namonaki oyo nzambe alobaki na nga donc ezalaki Congo na France oyo makambo ekosalama donc yango nena loba boy mpona bato mosusu tozwa exemple ndeti nga na nationalité oyo naza nango eza British nakoki koloba ke nakima nake na Angleterre nde na yango natielaki bino mwa eloko wana bwakelaki bino kuna na kati mpo nayebaki ke tolobela yango sikoyo ndenge tozoloba ke mabe ezokoma na France awa mabe ezokoma nzambe alakisi bato ebele ko France ngale kuna pesa message wana na juin nayebaka te nzoka après lenga napesi bato mpe batindeli nga su message moko ezalaki mpe kaka mpo na France après na su nzambe alobi su na bato ebele mpo na France donc bapays nyonso oyo ezwi message lokola message ya France ke mabe ezokoma na France eza te donc eza France non liboso après nde bato mosusu mpe bazwi bapays mosusu bazwi bapays mosusu donc nga oyo nazwaki ezalaki France donc France ezokwea crise ezokota nzambe abai crise ekokota makasi na France sikoyo naye nalobake ndeti nga
lokola naza na révélation que France crise ekota makasi mabe ezoya na France awa soki guerre soki tremblement de terre soki eloko ni ezoya awa o ekokwesa France awa nga lokola naza na révélation nango naza na nationalité britannique est-ce que il faut nazonga na nga na Angleterre ba oyo baza na ba nationalité baza ba Belge bazonga na bango na Belgique ba o baza ba Hollandais bazonga na bango na Hollande donc yango siko problème siko toza nango yangwana eloko na opesa réponse nango ke biso bana nzambe soki nzambe alobaki na nga Adeline yo oza na nationalité zonga na oyebisa mpe bato nyonso baza na banationalité bazonga na bango na bamboko bayambelaki bango kuna po France awa ezokokweya pe message yango ingeza pe na bato baza na banationalité française bakoki mpe kokende na bango na Angleterre bakoki kokeba mboka mosusu mpo baza na droit ya kofanda na bamboka wana bobima deja bino bato boza na possibilité ya kobima bobima oyo baza na possibilité ya kobima te baza na banationalité te mpe baza na mikanda te yebisa bango babanga te ngai moko nzambe na kobatela bango na mboka oyo mpe na kobimisa bango mboka oyo omoni message elingi ezala bongo bandeko na nga soki ezalaki ke tobima mboka oyo Angleterre message elingi ezala ndenge wana ke yebisa baoyo baza na possibilité ya kobima babima baoyo baza na possibilité te ngai nzambe na obimisa bango me nzambe alobaki bongo te jusque la nzambe alobaki bongo te nzambe alobaki na nga yebisa baoyo batambulaka na kobanga ngai balala pongi na kimia ata mabe oyo ezoya na France bango babanga te ngai moko na kobatela bango pe kobima na France ekozala facilité ngai moko na kobimisa bango donc nzambe alobelaki likambo te ke biso moto mibimela nanu alobaki bongo te soki alobaki bongo elingi ezala ndenge mosusu me lokola alobaki ke azwaki biso nyonso ndenge moko ke tofanda na kimia tolala pongi na kimia mpo alobaki mpenza bongo abi bola yebisa baoyo baotambola na kobanga nga bolala pongi na kimia ngai moko nzambe na kobatela bino na makambo oyo ezoya epi ngai moko nzambe na kofongola bino nzela ndenge nafongolaki mpona bana Israel bakatisa ndenge onga na kobimisa bino na France oyo donc eloko nga na nalobake tosala makambo na effort na biso moko te na makasi na biso moko te na bakapasité na biso te totika nzambe akonduire biso totika nzambe amema biso na makambo oyo ye moko lokola alobi na biso ke tobima te tozala wana kobatela biso totika po yebi ke soki tolobi ke tozonga baangleterre tozonga babelgique oyo ke ya na France wana lere ke koma na babelgique kuna ta mosusu ezala su grave koleka lere ekoma na baangleterre ekozala su grave koleka po tozosanti tozomona mpe bato bazoloba yango bato ebele babenga mama de namoni Angleterre edindi namoni mai namoni boye namoni boye namoni boye guerre na Angleterre voire même guerre baomona ona Angleterre kuna ozomona donc elingi elobaka nzambe ayebi makambo oyo azosala ye moko akomema biso place alingi amema biso bamosusu bayebisenga mama Deline tozonga biso déjà Congo si c'est comme ça ta bapasi tozala na biso na Congo oui nga kuna osepela ta baguerre makambo nyonso soki eye malamu na Congo mpo na Congo toyebi bapoint tokokima tokosala boye toyebi quand même mais par rapport ke na bamboka oyo eza mwa moke pasi ozomona eza mwa moke pasi po biso na Congo wana soko ata bokimikimi bokoti bokuta mai partout bokuta mai bosuka bokuta mwa eloko mo bobuki bobandi kolia mo bakoni mwa nini bopelisi bosurvivre mais awa toyebi te tokimela ndenge nini donc foka aye moko nzambe kaka donc c'est ça eloko ndenge nalobake eza bongo mais ezala na Congo yango mpe makambo ekomaka wana ku deja si tolobela yango donc eloko ndenge nalobaka yango wana nga naza na message ke oyo nzambe alobaki ke totambolaka na obanga ye baoyo nyonso baotambola na kobanga ye balala pongi na kimia nzambe aobatela d'ailleurs na nalobake do baoyo nyonso boza na banationalité babelge banini bozala panike te bose conduire kaka na nzambe tobondelaka nzambe wana oyo alobi na biso totia baprovision ayebi pourquoi alobi totia baprovision ayebi eloko nini ya osala na biso eloko nini ya osala na biso donc yango wana fo
tozaka bon bamisu balobi boye batindenga mpe ba video moko ke nzambe apesi message ke bato nyonso oyo baza na nationalité bakozongaka Congo te soki bazongisi ba nationalité na bango te. Nga mo personnellement naza na nationalité nde na yebisa bino ya British, mais nzambe aloba na makambo ya Congo modele oyo koimagine te. Na senga nationalité nzambe areprochanga na eloko te, jusque là areprochanga na eloko te. Elo na ina loba ke kozonga na biso Congo eza mutu akozonga Congo azotambo na obanga nzambe. Azotambo na kobanga nzambe yo na ozonga Congo. Soko bosa na effort no moko zonga Congo ndeko nanga na koloba eloko mote mais zonga na aucun effort no. Mais effort yo kosa soko osepelaka na makambo toloba osepela kozanga ozonga Congo tambola na kobanga nzambe. Tambola na vie ya sanctification wana okozonga Congo. Ozomona pona zoyebisa o bato ebele na Congo na oba otambola na vie mabe o ezopesa nzambe kanda bakozala pete nzamba kosukola bato ebele na Congo wana. So yo so otambola na obanga nzambe te oweli ona zonga Congo nzamba kosukula elongo na bato wana. Do tambola nde na kobanga nzambe po owumela omona makambo oyo koya na Congo. Yango wana ina yebisa bino donc nationalité eza na blocage moko te. Eloko te oyo kokokanga mutu o nationalité ezongisa mutu Congo te ngande banda na zwa nationalité soki aneni nyo wana mais nzamba loba nga makambo Congo nzamba yebinga congolais 100% ayebinga bongo. Ozomona ata kuso tokengo na normalité boy na ba nationalité na biso yango wana bakomaka pays d'origine na yo, bakoma pays d'origine na yo et puis bakokoma lieu de naissance. Pourquoi bakoma ngo po bayebi ke toza batu ya pays wana. So totali ata na prophétie oyo toyokaka ya papa Simon Kimbangu atikaki alobaki ke bakokende bokobota bana kuna bakoyekola bakoloba minoko ya bapaya kuna bana wana bakota baklasi kuna bakozonga awa bokozonga aboya au travailler na Congo. Siko bana déjà na loi ya l'état mwana so akosi déjà 13 ans azaka deya na nationalité o abotam na mboka na azaka deya na nationalité. Donc les prophéties ezoya ko bato nyonso baza na nationalité bazonga Congo te. Donc mbala moko bana nyonso o toboti awa bazonga na biso Congo te toloba siko bongo. Donc bana nyonso babotama awa bakoli awa do bazonga Congo te. Non. Si vous savez la pasi komona ke prophétie ya boye mutu olalo bakate nde na moninga selonga nde na monite azo ba pe ke nzamba lobi nanga ba o nyonso bazo ba nationalité bakozonga Congo te. Oh elekela kanga vous mesika na lobatu banzambe bazebele yaona lobaka banzambe baza ebele oyo bazo pesa pe ba prophétie bazo loba mais oyo ka ya nzamba mpungutulendo yango nde kokokisama. Nzamba mpungutulendo ayebinga congolaise, nzamba mpungutulendo aye nzamba Fumu Kimbangu ayebinga congolaise 100%, ayebinga na nationalité ya British te, ayebinga na nationalité ya British te, ayebinga congolaise. Ozomona donc eloko na ina lobake banzambe bazebele o bazo pesa ba message. Donc yo mona nzambe oyo ozwi message siko fo kobondela nzamba convaincre o message nini oyo yo okondima. Ozomona nzambe nde mutu fa convaincre yo po nzambe donc banzambe bazaka ebele elo na loba ngwa na comprendre banzambe bazebele bazo pesa ba message mutu ba pesa pe ekokanika na o biso tozozwa. Ozomona o biso tozozwa siko l'air siko nga na zwi message ke exemple nga na zwi message ke tozonga Congo nzamba liba o ba otambo na obanga iba ozonga Congo. Mutu mso azwi message batu ba ozonga Congo mais bato ba ozonga Congo ba o baza na nationalité ba ozonga Congo te. Siko yo mona nzambe fo bondela loba nzambe eza ojise nini eza message oyo ya batu oyo ba otambo na obanga ba ozonga ou bien batu o baza ba nationalité te mutu ba ozonga.
Saint-Esprit siko nde muta convaincre yo olanda o wapi. So oza vraiment mutu oyo ya véritable Dieu. Véritable Dieu o nga na yebi véritable Dieu nzambe afumuki mbangu. Nzamba bakoko na biso so oza mutu ya nzamba mpuntu lendo Saint-Esprit akososolisa oke te kokipe nationalité te kokipe te yo tambolaka na obanganga eza bino bato botambola na obanganga bino nde bato bozonga Kongo c'est ça. Donc bozaka na ba confusion te foko tuna ka nzambe pourtant ekomi mabe ba message ezobima nzamba bimisi bato ne pe na ba message ebele Satan ba bimisi bato na ba message ebele donc bino bato bozoyoka ba message wana nde il faut ko fuka maka ko bondela vraiment et pas nzambe ngapi na yoka ba message bato batindela nga na kota pe na YouTube na tali ba message na yoka ba message na zwako na koyiko zwa ona koyiko te na zwa te ona koyiko te na zwa ka te ndeti soki message o wana balobi ke o bato baza ba nationalité bato baza ba nationalité ba ozonga Kongo te ngamba mokale no yoko na boya ngo po contre na o nzamba loba nanga. Donc c'est ça. Donc biso bana nzambe futo za en écoute ya Saint-Esprit yango to oloba makambo o so Saint-Esprit alobi na obima mboka o France wana ko hésiter te bima na yo kende na so mboka ni mais soki Saint-Esprit alobi na o te ke yo talelanga fanda talela nzambe o nga na zo ibisa bino toza na besoin ya kokima te na effort na biso toza na besoin te yo moko zwa décision ke tikana kende ko to sala yango te to fanda Romains 5:20 elobi na biso esika mabe ezali ebele esika pe grâce ya nzambe eyaka makasi. Do biso toza na mboka o esika kanda ya nzambe eza makasi pona mboka o po mabe o bango basali eleki ebele epesi nzambe kanda makasi biso le tozana nzambe so alobi aboma bango abeta biso elongo na bango te tokomona le miracle ya nzambe tomona miracle ya nzambe par rapport na ba o baozala na France te biso ba o tozala na France tomona miracle le mabe ezokota na France awa tomona miracle pe lo na olobake ezaka France pete bato pe baloti ba Angleterre makambo ebele guerre na Angleterre nazwi ba message ebele bato baloti Angleterre guerre makasi ozomona bato baloti Angleterre mai etondi na Angleterre kuna. Donc nga moko na lotaki mai sous ebele bato balati ba protège wana balati la tion bazasa likola mai ale bato moko yone ezozwa bato wana o bazaki likolo me bato mususu badindaki na mai na ebite so ezaki mboka ni. Donc nzambe azalaka na biso to zala na kimia. Donc nzambe azala na biso to zala na kimia to tambolaka na kobanga ye o yango nde ezekimelo ya malamu. Ekimelo ya malamu ezaka kotambola na kobanga nzambe c'est tout. Donc yo ozoyoka ba message oyo lero komi panike mipesa na oka na nzambe wana o alobaki na nga to fanda na ebisa bana na ye mabe o ezoya na France bana ne babanga te akobatela akoprotéger. Et puis ye moko kobima France loko ekozala pasi ye moko abimisa bato ke sikoyo na koma to ekokoma na makambo ya provision sikoyo nazongisela bino mpe na video wana partir na lobele mamba provision na ndoto na nga nalotaki ndeko moko ayaki koyebisa nga ke soki tokotia ba provision na ndako po namoni mpe bato bazobima koluka kobima na ba frontière babike France eloko kolia ekozala lisusu te. Elo na ena lobake na raisonnaki ese na ebisa bato totia ba provision na ndako nde na ekotala ke bato pe bele baki kobenga nga babi mama Deline totia ba provision nzamba lakisi nga boy nzamba lobi na boy makambo yo lobaki eza ya solo menga nzamba lobi na nga totia ba provision bato pe babenga ki nga bongo exemple na tele bino moko na bango c'est grâce na tiaki wana alobaki makambo ya ba provision wana nde sika to akomona ke totia ba provision po nzambe moko lokola kobimisa biso na makambo wana lokola ye moko alobi totia ba provision po to survivre nanu na temps oyo ti alukela biso ndenge nini makambo ekosalama. Elo na ena nalobaki ke nzamba ayebisaki nga ke makambo ekosala misala 7 jours. Après 7 jours wana na 7 jours pendant 7 jours to bima libanda te
eza na dégâts na yebi te soki guerre so tremblement de terre to nini eza na dégâts. Après 7 jours nde tobima libanda le tobima libanda après 7 jours wana nde tokoma ke ekoma temps ya famine temps ya famine ekokota sikoyo na France yango nde kosala bato ke to biloko akolie kozala te yango ekosala biso siko tokobanda kovivre bongo nde toluka so mpe ndenge nini oyo ekosalama wana tokomona yango na temps wana toyebi te oyo nini ekosalama na temps wana. Donc c'est ça nde yango na naloba na bato ke ndenge nzambe alobi na biso totia ba provision totia toluka na biso kokima te bandeko na biso oyo ya Jésus revient nzambe arevelaki bango babima France mutu na mutu ayebi ndenge azwelaki révélation wana yango nde nalobi ke soki nzambe abiyebisa bato babima yo loba na o pe nzambe olobaki yebisa bato bafandaka batia ba provision tozoloba na biso kita mutu ye moko akobondela pe nzambe wana atalisa ye soki abima to abima te. Donc nga na oyebisa bino kobima eza solution te po partout mabe ekoya makambo ezoya ebele na monde entier. Soki nzambe nda abimisi yo akomema o place bien soki abia biso na Congo ezalaka ye soki abia mema biso pe quelque part ekozalaka ye. Donc biso nde o toza na France tozalaka na France o baza pe na Angleterre mabe pe kokomaka kuna o baza partout na Belgique ekokoma na mpe ka ponde comme sous kuta to benga sous lelo Belgique amoni Belgique guerre makasi sous na Belgique wana. Donc toyebi te mokili koningana na ndenge nini yango kana ngena loba na bino tozala na kimia na tielaki bino video na po bo comprendre ke makambo o ezolobama. Nga sikoyo tozaki na retraite weekend awa na retraite wana nzamba lobi na nga boye na retraite wana nzamba alobi na ngai alobi na nga Deline yebisa bana na ngai o bazotia ba provision na ndako yebisa bango basomba basaki ya loso o ya pete de langage ya nzambe ezalaki bon yebisa bana na nga basomba basaki ya baloso o ya pete babomba na bandako. Nga na tuni loso ya pete abie baloso saki ya baloso o ya pete batia na bandako. Ok après wana le na ekotuna ndeko tozalaki ne wana nga na tuni nga na oh saki ya loso ya pete oyebi saki ya loso ya pete bango babi saki ya loso ya pete tozoyeba ngo te nga na bi wi nzambe alobi na bato batia basaki ya loso ya pete totia basaki ya loso ya pete na bandako na comprendre te loso nini nango pete leki nango tobondeli après nzambe ayekoyebisa nga lisusu abia Deline oyebi pourquoi nayebisi oke yebisa bana na nga bayebi ayebisa bana na nga basomba basaki ya loso oyo ya pete botia yango na ndako nga na bi te abi basaki ya loso oyo ya pete wana eko permettre bato oyo baza na babebe oyo bamelaka biberon babebe oyo bamelaka biberon balingaka kolia te balingaka miliki biberon loso wana ya pete yango nde bobanda kosalela bana biberon bobanda otiela yango bana na biberon lokola miliki mais ekozala nde loso wana ya pete nde bobanda otia na biberon ya bana ozomona do nzambe alobaki na nga bongo yango wana na kosenga na bandeko nyonso oyo bolanda bavideo oyo bopartage yango ndeko nyonso oyo akoyeba pole wana naye kosola na ndeko na biso moko na ibeteli ye nga na bi tala nzambe lelo ayebisi ngai ke naisa bato batia basaki ya loso oyo ya pete na bastock na baprovision tozosala po ekosunga bato bana bamelaka biberon bana balingaka biberon na miliki yango nde baosalela bana biberon na miliki yango baosalela bana pardon biberon do na loso wana yango baosalela bana biberon bana oliamela miliki andomela sikoyo loso na kati wana bamoye sikoyo ndeko na bi nga mobali na nga abetelanga lisolo moko ya boye alobaki aleka kenda na mboka moko boye mboka wana
abi aloba ngo so mona omela miliki abi bino bo omela miliki na mboka na bana na biberon mona ka azomela boka nti miliki nzo azomela ne loso nzo eza loso mutu basali yango miliki basali yango lokola miliki misusu mona manioko wana basali yango lokola miliki alobi donc bongo mbamwa na bi seke ezali yango nalobaki na ye atunela nga mo mpe na obenga na tuna soki basala yango ndenge nini nayebi te soka oyeba me ye lo ondira yebi kake banda omela loso bandosa loso biberon bana bandosa yango na loso ndeko akoyeba oyo akozala na ide ndenge nini mutu akosala miliki ya loso en tout cas bosignale biso miliki ya loso oyo mwana koomela na biberon bosignale mpo eza recommandation ya nzambe oyo apesi ngai yango dimanche ale tozobondela nde ayebisi ngai yango ke totia baoyo baza na bana mike bamelaka biberon botia basaki ya loso ya petepete saki ya loso ya petepete ku toye kocomprendre eza baloso balobaka kase 2 kase 4 fois je crois kase 4 fois ezalaka donc loso bakati yango 4 fois yango wana esalaka ke lero olamba yango ezala potopoto sikoyo na miliki sikoyo ekozala ndenge nini na miliki nde toyebi te ekozala ndenge nini fo toyeba ndenge aosalela yango nzambe apesaka ata mosusu apesi mayele moko boye ayebi ke ye ndenge apesi mayele wana ayebi ke parmi bino eza na bato bakoyeba bakolakisa ndenge ya osala yango nzambe alakisi biso ndenge aosala yango te yango nga nazotuna na bato nyonso oyo koyi kozala na ide ndenge aosala loso kosala yango ekoma miliki otiela mwana na biberon osala yango ndenge nini boloba soki mpe tozwi mutu te tozonga kapa na ye moko nzambe akoyeba ke tozwi mutu akolakisa biso te me tia sukisaki biso bongo ayebi ke eza mponga na kokai kondima te ke premier mutu kaka na kobenga na tuna na be ebimei kutu kaka par hasard ozomona ebimei kutu kaka par hasard ye azoyebisanga makambo oyo nzambe atalisi mwana nga pe mbamona nzoloba makambo eza serie mpo nga nzambe atalisi nga ke tozwa tosomba basaki ya loso oyo ya petepete wana ndi yabi mpona bana bamelango na biberon ya bie mobali na nga beta lisolo aboye esika na ya komona nga bie ezaka na mutu moko akoyeba ndenge nini ya kosala loso wana oyo bana fu bamela na biberon na koteki na YouTube avant na sa video oyo nakoti na YouTube na meki kobeta ndeni na kosala miliki ya loso naye komona moko na ye kotala ana azwaki loso atie yango na mai elali azwi loso atie yango na mai elali alelobi nango azwi mashine oyo tonikelaka wana aniki yango atie mai nde akomomela yango abinga namelaka miliki te namelaka kaka oyo ozomona atie bongo donc sikoyo biso toza na courant te moye tosala machine wana eza te seke eza na système moko oyo tokoki kosala je crois que ezaka loso wana ka ya mbesu kolalisa yango na mai mais après kolalisa yango nayebi te soki efina na maboko na omeka mpe kosala expérience nango soki ekosimba na koyela bino mpona koyebisa bino baoyo boza na bana mikie donc il faut kosala ndenge wana donc ekosunga wana je crois ekosenga nango moto te nayebi te soki esenga moto me esenga mpe moto te esalaka bongo ozolalisaka loso na kati ya mai nde yango ekokoma miliki mpe mwana amela eza recommandation ya nzambe ye moko seka ayebi ke baloso wana ekezala bien na nzoto ya bana mpona sante ya bana ayebi ke kozala bien ozomona ata soko opesi mwana meki koboya omba liboso bondela loba seigneur yo lobaki mwana oyo bana oyo baomela bamiliki totiela bango baloso na kati ya miliki donc nzambe siko ayebi ke seke baprovision oyo bato bazosala mpona bamiliki ya bana ekoka te ya moke donc osali provision miliki ya bana tia mpe loso wana basaki ya loso wana oyo ya petepete po yango kuta esala mpona mwana antuka talaka loso wana saki ya loso mobimba wana mwana ka miliki ekorumele kosali mpe ata inane esala tembele donc mwana ozala na problème te mpona kozanga miliki azanga miliki te mwasa
mama mayele papa mayele lia oyoka makambo azana mwana muke bakolinga bayeba ndenge ni tokoki kosala loso tosala miliki ya loso tolobaki yango bie tobaki nzambe akopesa biso bamayele ebele nzambe apesa biso mayele ebele donc ebandi deja si makambo ekoma tokozwa mayele ebele ebandi deja nzambe apesi mayele mpona loso ya miliki donc nde mutu na mutu en tout cas ndenge nalobi bosalela yango bosomba loso wana oyo ya kase soki 4 fois je crois to kase 3 fois donc ya mike loso wana biso bafui bakongolais pa tosala yango mingi te me mindele bandibu basalela baloso wana donc omona yango ezanga nango te ezalaka il faut nga nasala kase 2 fois donc wana esenga siko seke kase ba 4 fois kase 4 fois nde yango ekopermettre bato bongo donc oyo oza na ide ndenge osala miliki yango yebisa biso so mpe tozwi te nzambe azoyoka amoni ke toyebi ndenge osalela yango te comme ça tokoyeba tozongaka na makolo na ye me yo oyo oza na bebe nazorekomande nga kutu te nzambe moto alobi nayebisa bino bosomba basaki ya loso oyo eza kase mbala ebeye nzambe abengi yango saki ya loso oyo ya pete ya bengi yango bongo c'est ça donc côté wana je crois que bo comprendre donc eza devoir na biso toluka nani oyo akoyeba ndenge osalela yango toke na likambo mosusu so recommandation mosusu nzambe apesi eza ke wana apesi yango mpa na ngai te nayokaki yango mpa bandeko ebele nazoyoka yango alobi boye alobi ke oyo baza na bavole te na bandako na bango ezaka na précise ezaka mpona bato ya France te eza mpona bato nyonso makambo na oloba po provision eza bato nyonso ezaka bato ya France te bato nyonso ezala na Angleterre eza na Belgique totia baprovision ezaka France te eya mpona bato nyonso mpona France tolobelaki kaka France nde tomona bandeko na biso mpe balobaki mpona France mpo bamessage ebele ezokoma mpona France nga mpe nazwaki mpona France me totia kaka bato nyonso mpo provision tozotia yango bato nyonso sikoyo mpona bato baza na bavole te na baporte na bango surtout bato baza na baangleterre mpenza bavole ezalaka te en tout cas rare eza mingi te bandako oyo eza na bavole na baporte ti na bafenetre eza mingi te yango na naloba ke recommandation nzambe apesi wana apesi yango mpa na ngai te apesi yango mpa bato ebele ke il faut kotia barido ya kilo se moko talobi na ngai bimama deli nga nzambe ayebisi ngai nasomba barido ya kilo natia na ndako na ngai donc totia bato nini faut kosomba barido oyo ya kilo kotia lero osombi rido na yo ya kilo otie rido wana oyebi mpona nini faut kotia barido ya kilo po lero yo opelisa bougie na otomwinda na oyo osombaki lero yo kopelisa yango bavoisin bayeba teke kuna mwinda ezopela lero yo ozolamba mpo molili ekozala makasi molili oyo non tomona te molili ekozala partout po mona kuta ata ndako ya voisin oyo ezala pasi raisonne soki molili eza partout yo sikoyo ata mwinda moke ezopela mpa na yo quartier mobimba bakomonake kuna mwinda ezopela donc nzambe alobi boye donc tosomba barido ya kilo kotia na bandako surtout so bavole eza te so osombi rido tie bopelisi mwinda bima libanda otala na mosika soki ezolakisa mwa quelque chose ke mwinda eza na bakisa lisu rido mosusu tia barido ebele mpo ekanga éclairage oyo ezala na ndako nao soki te ozala na problème na bavoisin donc il faut kosala yango nzambe alobi lisusu boye message wana eza toyokaki yango deja ndeko moko alobiki ayokaki yango mpe deja epuis toyoki yango lisusu mwana ya papa na biso nga babengai nga bayebisi nga mwana ya papa na biso Ambroise oyo natielaki bino video na ye mwana ya papa Ambroise ayebisi baparent na ye ke molili ekota makasi na mokili bato bakufa ebele nzambe alobi ke tobanga te
boye moko ta mosusu aya kopesa yango nde nzambe mwana alobeli nga siko nazoloba po ekokani na misusu oyo bato bapesi ngai yango wana nazoloba ke ekozala na bato toza mayele ekozala na bato oyo bakoya kobetela biso baporti nzambe akonfirme ke tofongola baporti te nzambe alobi tofongola porti te koloba te ko nayokaki te o te nayokaki mawa na tan wana mutu akoyokela mutu mawa eza kaka nzambe ye moko soki mutu aye kobetela o porti nzambe abi kofongola te alobi boye bato misusu bakolata bakomlere azobeta porti azobeta ngo na mongongo ya ndeko na yo na mongongo ya mutu oyo oyebi kofongolela ye te nzambe abi eza ye te donc je crois que na temps wana mpe monguna satana mpe aoluka kosala na ndenge mabe toyebi te donc nzambe alobi bongo donc lere bakobetela biso baporte atako oyebi ke nazalaka na ndeko na nga azalaka pembeni awa yango c'est le moment ya kosola na bandeko na biso koyebisa bango kele makambo wana ezobanda lokola yo olingi na okotia provision te ata ozwi nzela ya koya tipa na ngai donc soko oye kobetela nga porti yeba ngo ke nakofongolela yo te donc c'est ça donc ezala mutu na ndaku na ye donc nzambe alobi ke bato wana bamisusu bakokoma na mingongo ya bandeko na biso bakokoma na mingongo ya bafami na biso o bozalaka na ndeko na o place moko te bozalaka mama yo ozalaka place mosusu mwana azalaka place mosusu le makambo wana ebandi loba soki boyokanaki deja ke soki makambo yango ebandi soki oza na posibilité koya yaka po tozala ensemble wana sava soki boyokanaki te kofongola te eza ye te donc nzambe asunga biso na makambo yango je crois que bocomprendre makambo oyo ndenge nalingi nayebisela bino tozala bana mayele elo mosusu na ngai naloba mpona bato mosusu oyo bazoloba ke baza na mikanda te tozongi sumo moke nsima bato baloba ke mama deni biso toza na mikanda te ndenge nini tokosala mpona kobima mboka oyo makambo wana eza makambo ya nzambe eza makambo ya mikanda te tali kutu mokanda te mpo nzambe ye moko alobi ke nakobimisa bino na mboka oyo nde nabimisa bana ya Israel nzambe aza mpe capable soki ezala guerre biso nyonso tobungisa mikanda mpo tokokana kaka na bana na ye oyo bazangi mikanda biso nyonso mikanda ekobunga biso mpo tozala biso nyonso ndenge moko baordinatere ekozala te ozomona baordinatere eta mosusu ekozala te donc nzambe aza capable yo mitika na yo na nzambe ntango na kobanga nzambe nde okomona loboko ya nzambe ata na mukanda te doki mukanda ekoki koampeshe te loboko ya nzambe esala kati na mutu mpo azongisa mutu Congo to alongola mutu na France atia ye atinde na Cameroun alongola mutu na France atinde na Belgique eza nango mukanda te ozomona donc mukanda te toza na kimia totambolaka na kobanga nzambe moko ayebi oye akosala tomona miracle na ye elo mosusu na ngai nayebisa bato ezali je crois que yango kaka na lobi donc nzambe azala na moko na bino azala na bino vraiment makasi makambo oyo nzambe ayebisaki ngai na osalela video mosusu nalobela yango oyo te naloba nka awa ezalaki boye ezalaki na makambo oyo ndenge kaka tozoloba ke totia ba provision totia boye nayebi ndeko moko boye tosolane vraiment très bien bandakala aza mutu oyo atambulaka vraiment na kobanga nzambe makasi so na biki atambula na kobanga nzambe vraiment makasi ozomona donc ndeko wana ayebise ngande nayebise ke nzambe alobi ke bameshe eza mabe boye aboya na yango en tout cas aboya na yango alobi te nga vraiment na omona mabe moko ezana te nzambe atala motema bameshe to bamaquillage eza eloko nini bilo ya matoi eza nango nini te apesa ba raison na ye oye apesa
alinga na ekoyoka te mpona ngo me atambola na obanga nzambe so pa aza na bitumba nzambe alakisi pe ke aza na bitumba abondeli pe en tout cas loboko ya nzambe ezalaka ozomona esalaka nga sikoyo pasi ke ndenge aboya koyoka mamba bameshe donc bote makasi ondie kutukutu le bapekisa ngo kutu ndie ye kutu esika ye ekobakisa susu makasi nde esalaka nga pasi me nabondelaka mpo na ye nde ka nabondelaka mpo na bato nyonso nga nayebi surtout baoyo nayebi ke baza bato balingi nzambe batambolaka kati na obanga nzambe nabondelaka mpo na bango sikoyo ndeko wana le makambo ya baprovision oyo eye ndeko wana le makambo ya baprovision oyo eye ke totia baprovision nzambe alobi ke kanda ne eza likolo ya France oyo totia baprovision mokili elingi eningana totia baprovision ndeko wana abi non abi ye azwi kaka do makambo na biso oyo biso tozomona bameshe eza mabe biso mpe ka motu tozomona ke provision fo kotia provision mabe ezoya alobi ekoki kosalama te andimi te ke bamboka oyo mpenza mabe moko ekota mpe biloko aolia ezala te andimi te donc aboya na ye andima te soki ozosola ne tia provision mpona bana mpe baza mike tia provision donc alingaka na ye te nde sikoyo esalaka nga kaka pasi komona ke bongo soki natie na nga kaka provision mabe eza pe ata makambo yango esalami nango te l'essentiel natiaki na nga kaka provision nga sikoyo esalaka nga pasi mokolo mosusu kutu nalobi nga bi nzambe asunga nga nakoyosa mpe mokolo mosusu nazwi kaka mbongo nasombi 2 sac ya loso nasombi na mafuta na tomate na resho na gaz nakeka kotikela ye kuna comme ça le ya komona yango asa nini le makambo wana eke osalama babanda nango kana ebandeli na wana le azolianga azoloba mpenza napesi sere Adeline merci napesi ye mpenza raison aloba biloko abongo me natikile kana aloba ebongo sikoyo après eloko nini yaki osala mokolo mosusu anasi 3 semaines passé nzambe ande kosola na nga makambo ka ebelebele différence otia makambo aosola na nga mbamona profite nayebi pete idango eyelaki nga nde natuni seigneur nga nabi mpo na ser intel natangi komba ser wana nga bi mpo na ser intel azolinga kotia provision te nazoyebisa ye atia provision mpo na makambo oyo ezoya me ye alingi na ye kotia provision te nzambe mbamoko aye korepondre nga alobi na nga oyebi ser intel nzambe atangi nga komba ser mosusu donc mbamoko nga nabi nayebi ye alobi ser wana atiaka babote te atiaka bamakiyage te atiaka mpe bameshi te na mutu na ye atiaka ni baplante ni eloko mona mutu ne atiaka te nga nabi atiaka te alobi oke bozala na ye mpona ye bokokutana susu na ye bozala na ye nga bi ok c'est bon ala nzambe azoloba na makambo su papa nazongiseli su question na nga nabi nazotuna mpona ser intel ser wana alingi kotia provision te na ndaku azomona kama mambango bongo olobi nini mpona ye nzambe alobi na nga susu azongiseli nga kombo ya ser oyo atangelaki nga liboso abebi ser intel nga nabi alobi ser wana omonaka ye na biloko ya mokili te abi nanga biloko ya mokili ezali bameshi na bamakiyage Adeline eza biloko ya mokili ese omonaka ser intel na biloko ya mokili nga bi te namonaka ye nango te abi oke yango nayebi so fozalaka na ye mpo ye akabwana na biloko ya mokili bamonga na bia bon alobi ye akabwana biloko ya mokili mpenza fozalaka na ye nga na bi ok c'est bon eleki nango nzambe asoli na nsu makambo so asoli na nga apres nga nazongiseli su 3e fois nayebiseli seigneur naye natuna mpona likambo ya ser intel ser wana nazotuna yo alingi kotia provision te akosuka wapi ye na bana na makambo oyo ekozoya akosuka api nzambe adi nanga me nazorepondre yo nga na bi ozorepondre nga bi wi nazorepondre yo oyebi ser intel atangeli nga su oyo azotangela nga na bi abi nayebi soki akabwana na biloko ya mokili nayebi so yango te nga na bi oyebisa nga abi na nga Adeline
ba mesh na oyo biso ba mesh ba maquillage eza biloko ya mokili eza biloko ya mokili botangaka bible nga na bi abi botanga bible elobi mutu alingi biloko ya mokili akozala na ngai te mutu nyonso oyo alingi biloko ya mokili oyo akozala na ngai nzambe te alobi na nga mutu oyo ozotuna nga ser na yo wana ozotuna nga ser wana azala na nga te azala na protection na ngai te po alingi biloko ya mokili bamaquillage eza biloko ya mokili mutu alingi biloko ya mokili alingi ngai te abi bamaquillage oyo bato bazotia wana eza biloko ya mokili mutu oyo alingi yango alobi mutu alingi biloko ya mokili wana akozala na ngai nzambe te ngana bia bon alobi protection na nga ekozala te likolo na ye na makambo oyo ezoya ndeko oyo ozotuna wana na koprotege ye te akozala na protection na ngai te mokolo oyo makambo oyo ezoya po alingi biloko ya mokili ngana bia bon alobi abi eloko ezokabola ngai na ye eza babiloko oyo atiaka na mutu na bamaquillage oyo atiaka na elongi yango nde ezokabola ngai na ye soki atiki biloko oyo atiaka na mutu atiki bamaquillage oyo atiaka na elongi na ye nde wana akozala na protection na nga wana nde nzambe alobaki bandeko na nga nazalaki vraimen nabandi kotuna nzambe nga na bi seigneur kanisela ye atambolaka na kobanga yo banda na yeba ye aza mutu atambola na obanga yo alingaka mabe te alingaka masumu te alingaka te o masanga biloko ya mokili oyo babisengo ya mokili wana alingaka yango te amipesa pa na yo vi na ye eza eglize eza mipesa pa na yo mama nzambe abi wi makambo ozoloba eza ya solo me nayebisaki yo ke mutu oyo atiaka bameshe na oyo atiaka maquillage na elongi na ye akozala na ngai te nayebisaki yo yango deja bien donc eza kutu likambo te oyo olobake atambola na abi sanctification fo eza ya kati mpe ya libanda ye oyo azosala wana eza lokwa ya kati azotambola na kobanga nga makambo nyonso me alingi biloko ya mokili oyo kaka alingi biloko ya mokili aza na ye na ngai te aza na ye na ngai te ye alingi biloko ya mokili makasi abi na nga alingi maquillage makasi alingi biloko azotia na mutu makasi yango ezokabola nga na ye azala na protection na nga te na ye na bana na ye abi na ye na bana na ye bakozala na protection na ngai te nga na bi oh seigneur kanisela ye bana na ye wana amema bana epai na yo bana mike soki bazoteya osepeli bana mike soki badessin anime batalaka te baza kaka bato soki azotala televizio mwana bafilme ya bamoïse bafilme soki otuni ye histoire ya Jonas akobetelo so nzambe alobi nyonso wana eza pamba abi nyonso wana eza pamba abi nga fo moto ayapa na nga na mobimba ye ayepa na nga mobimba te ayepa na nga mobimba te soki ayeki pa na nga mobimba ifo atika biloko ya mokili abi na nga Deline yeba yango banda lelo biloko ya mokili oyo bible elobi biloko ya mokili oyo ezali na bameshe botiaka na mutu na bamaquillage oyo bato baotia na elongi nyonso wana eza biloko ya mokili soki ozwi version otangi ke mutu oyo alingi biloko ya mokili akozala na ngai te alingi ngai nzambe te donc c'est ça donc esika nga na ye tokabwani yango wana nga ne tokabwani place wana alobi na nga yebisa bato nyonso na makambo oyo ezoya na mokili oyo bato oyo bazala na protection na nga nzambe eza bato oyo basali sanctification ya kati pe ya libanda bango wana nde nga nzambe nakozala na bango bandeko na nga na leleli nzambe ezalaki na ndoto te ezalaki boye na fanda na mbetu na nga na leli nga bi seigneur limbisa do nazalaki vraiment ko oyoka avocate na ye vraiment jour nazalaki avocate ya mwana mwasi wana na leleli nzambe nga bi seigneur pitié yokela ye mawa
kanisele atene loko moko kanisele atene loko moko abi abi ozana ngate abi ozana ngate protection nanga ezala pat na ete abi Adeline ba oyo basali sanctification ya kati pe ya libanda nga Nzambe na ozana bango bakozala na ngai bakozala na ngai eloko mota mabe ekomela bango na makambo oyo do ye na bana na ye bakozala na protection na ngai te ngabi pourquoi na bana na ye alobi les parents azobungisa pe bamona bana na ye le ye alingi komipesa pa na nga mobimba te le protection na ngai eza te likolo na ye sikoyo nani akoprotege bana ozomona alobi ye na bana na ye sikoyo nayebi te aza pe na bana pe ya mibali bana oyo abasi bakangaka basuki basalaka babote biloko wana nyonso me bana oyo ya mibali nayebi te pourkui Nzambe alobaki ke na bana na ye ya mibali yango na ye nayebisa bato nyonso baparent nyonso boyoka ta mawa ya bana na bino don na temps oyo naye kokomprendre na makambo oyo ezoya bana bakobika na foi baparent na bango donc foi ya yo parent ezobikisa na bana na yo le déjà tokenda ono na kibomoto boye toomona ti le yo parent boyi kotia baprovision na ndako le makambo ekoya si yo na bana no bokufa na nzala ti yo na bana no bokufa na nzala raisonne mwana oyo moke amelaka miliki ozalaki kaso na pake moko ya miliki ane esili nango osala sikoyo nini na mwana wana pota nani oke kobeta na ta na pesa wango ozomona teke mona kokufela mpe na maboko boye mpo nini oboyi na okotosa Nzambe ozomona do mwana na akufi mpo na nini mpo yo parent ozalaki na foi te ozalaki na kondima te ke Nzambe azoloba biso totia baprovision natosa kaka natia provision Nzambe alobaki totia baloso mpo ekosunga biso tosalela bana biberon à travers baloso wana oboyi na okotia donc na bana na yo bakokufa yo na nzala bakosufri mpo na yo parent mama to papa ozalaki na kondima te ozomona donc Nzambe mambo ayebisaki ngai yango wana na ndeko wana en tout cas esala nga pasi makasi donc tozwa sujet ya ndeko wana tokoma kobondela mpo na ye mawa mpenza esala vraiment na kati vraiment na makambo oyo bandeko na nga toye komona sikoyo ke nga selon nga naye kocomprendre ke eza kategorie ya bato ebele tomipesaki mpa Nzambe bato mosusu toyaki mpa Nzambe mpo na royaume de cieux wana nga nde na comprendre bato mosusu toyaki mpa Nzambe mpo na royaume de cieux toye pena Nzambe mokilo ekoleka mokilo eza pamba biso toye tozwa bokonzi ya likolo toluka bokonzi ya likolo toye malgré toandotia na biso bakabelo babote beme mitema na biso toyebaki ke toye koluka bokonzi ya likolo na baeglise toye koluka bokonzi ya likolo mpa Nzambe mais eza na bato mosusu bayaki mpa Nzambe mpo na koluka protection bayaki koluka protection bayaki koluka famille eza kindoki so na mipesi mpa Nzambe te na okufa do bayelaki bongo elo ngasi mpo na comprendre yango wana bato ebele batambolaki na kobanga Nzambe mpo na royaume de cieux te batambolaki na kobanga Nzambe mpo na ke ngasi na meika kosala mabe awa na meika kozalaka na vie ya désordre famille kotafu na nga lokola nguba ekotafu na nga mpenza lokola nguba yango wana tika na mipesa na nga kaka na Nzambe pona abatela ngai contre babitumba ya famille bato mingi bayaki bongo pa Nzambe ozomona yango ekomi temps oyo Nzambe azosala différence entre baoyo ye na baoyo ye te totanga yango biso nyonso ke Bible elobi toluka liboso bokonzi ya likolo oyo nyonso etikali ekopesamela biso mais eza na bato mingi bayaki na bango na bonzambe mpona koluka protection na ye mpona koluka ke aza na Nzambe asambelaka mingi mpo bandoki balia ye te mpo bandoki baboma ye te mpo vi na ye emarche mpo bablokage ezala te na vi na ye yango bato ebele bayelaki na Nzambe bato ebele bayaki te na Nzambe mpo na royaume de cieux bato ebele bayaki na bango mpa Nzambe mpo na bisengo ya mokili oyo
bayaki mpo azala bien azosambela mpo viza na ye bima akende poto mpo asunga fami na ye tika nasambela nga naza Moïse ya fami na nga fo nasunga libota na nga ozomona bayaki nde mpo na bongo yango soko temps oyo ekomi nzambe azosala différence entre baoyo bayaki mpa na ye na bosolo mpo na koluka royaume de cieux na baoyo bayaki mpo na koluka protection ya mokili oyo. C'est ça. Et là, on a comprendre yango wana po soki toyaki mapa nzambe mpo na royaume des cieux le nzambe azorevele bato ebele bato misatu mineke bameshe eza mabe. Pourquoi bato mosusu baondima yango te? Pourquoi bato mosusu baboya nzambe alobi eza biloko ya mokili? Nzambe alobi eza biloko ya mokili bameshi babiloko wana nyonso bamakiyaji atangelenga biloko oyo mwa mosana atiaka na mutu na oyo atiaka na elongi abe eza biloko ya mokili mutu soki alingi yango azokabwana na ngai abe eloko ezokabola nga na ye yango wana ozomona. Donc yango wana ntango ekomi yango oyo akolukaluka royaume de cieux sala oyo nzambe alobi sanctification ya kati mpe ya libanda oyo ayaki na eka na bonzambe mpo na koluka biloko ya mokili oyo bazotika na biloko ya mokili wana bazotika na biloko wana mokili wana nzambe alobi ezokabola bango ekabola ye na bato wana. Donc oyo nakoka ekoloba yango wana nayebi te so nabosani likambo na ye naloba nzie message mona ngai napesa so nabosani. Bon, nzambe ka ayebi. Donc nzambe aza na moko na moko. Bo elo suna ina loba oyo na bosani koloba na monyo wana na komaki yango ke message lisusu o nzambe apesi na mwa batu ebele. Nazaki nango na audio me na bungisi ndeko na biso mo pe mobali mutali boso apesa nga message yango na bungisi ye na oyeba sute so eza nani mwa mobali mutapesa nga yango ndeko na biso na mobali na bosani so ezaki na tellement ba message ezebele na yebite so na garda ki on quelque part na yebite mais le nécessaire ka nga na pesa bino na nga na tela bino boyoka ye l'air azolo bango alobi bote ayesenga na ninyo yango moni ba message ya ba audio eza bien so tindelinga na audio na ko tia pe bato bayoki ya isengo ndie na téléphone alobi boye ye asalaki ba course na ye asombi ba mai aye atiango na cave na ye atie ba mai wana na cave na ye asombe mwa biloko pe atiaki surtout ba mai na cave alala boya bandi kolota ndoto mai etondi makasi mwaye kutu ye akita akende na garage atiaki na garage bien na cave mwaye abima akende na cave kokende zwa ba mai wana eza te. Donc mai etikalaki vraiment etondaki donc mwaye ozwa biloko na cave eza te. Ala presi ko yemba mwa kumkulubinga biloko na ngeza kuna nzamba bandi ko yebisa na ndoto wana bandi ko yebisa alobi na lotisi ndoto po olongola biloko oyo tie na cave o matisa yango na ndaku na yo esiko yo zolala zala na biloko na yo oyo zotia ba mai oyo zotia na cave okokoka kokita te po kende kozwa yango okoka kobima ta na porte ya ndaku na ote po okita na cave wana okende kozwa mai wana ezaki entre cave bien garage okoka koke kozwa yango te yango na ba provision na nyonso yo zosala mata nango na ndaku na yo ofanda na yango na ndaku wana yango eza message oyo nazoko annoncer na bandeko nyonso obolanda video oyo tozosala na bino ba provision tolobaki ke tia biloko na bakavi tia bamai na bakavi me na moma oyo nazoya kuna yebisa bino ke nzambe atalisi ke bokoki kotia biloko na kavi te botia biloko na kavi te bomata nango place yo ozali na ndako oyo bino bolalaka boluka kaka botondisa bamai botondisa parsi pala biloko oyo bokoki kotia wana ozomona botia bongo donc kavi te garage pete botia biloko kuna te po okozala na tante nzamba talisi on bato ebele nzamba talisi on bato ebele ke okozala na temps kobima te po ke na cave wana ozwa biloko wana do muta liboso na yoka ki ozaki ndeko na biso papa na biso wana mwana mobali
ndeko na biso wana ye muta yebisaki biso ye muta yebisaki ngai yango après na yoki on lisusu pa bato ata mibale lisusu balobi likambo onke nzambe apekisi bango batia biloko na kavi te nzambe azoloba bandeko na nga batia biloko na kavi te bamatisa biloko esika oyo ye azolala esika oyo ye azali na ndako boye esika ye atia biloko oyo nyonso ye azotia donc botia biloko na kavi te eloko na ngai naloba na bino su yango wana nzambe azala na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.